Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino nyesi tu ba bolinga maman ile ani. Tuna pesi mino ba mbote ba ebwe ma vipi muko waziba. Est-ce que vous allez bien? Boni bino ba ndeko nanga, est-ce que vous allez malamu? Wa bino mama ile ani tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batele kimia ezali. Nzambe ya bolinga zo batele biso kimia ezali. Votre deuxième maman va bien. La reine mère, tout va bien par la grâce de Dieu. Appelez-moi Kimekian Kakaba. Gros bisous na bino nyesi tu ba bolinga maman Eliane Nitu. Merci mingi na bino nyesi tu bo disposa. Ton na bino pona ota maman Eliane Nitu. To pe pona koyoka maman Eliane Nitu. Merci na bino oyo bato bo partage ba émission ya maman Eliane Nitu. Dena lo bara toujours que émission na biso za pona ko bebisa te kasi za kande pona ko bongiza. Nalobaka toujours ceux qui osa mutakanda kotala nonga te po sepela na ngate omweka nena boki litama lokola mama Denise lokwa mama Denise nyake otiseke litala ndenge na boki litama tango komona kande na boki litama so oza mutakanda okomona ko sepela na ngate on a senga toujours na bato akanda na bato aketo na ba fanatiki révolté botala kangai te po mitema na bino eswate po mokanda esusaka motema kande kataka pema kande pesaka tension ngai sikona lobakaki soko oza mutakanda kotala nonga te po okosepela na yo na ngate to solo la mukenga na bino boyebi toza toujours na kati ya biso na biso ya sur le mariage ndenge to besana ko solo la ngana bino eloko te ko sona bino lelo eza mama moko utiko benga na motema pasi na motema kolela mama na benga na motema pasi vraiment na motema kolela bia mama Nitu mama na ngai mama Nitu yo sala ka be monsieur sur le mariage mama otea kabiso ba mama obitoka ka motema bokanga motema na bitete mama na sina bongo la maloba na sina change il faut pas mourir dans le mariage ceux qui ont moniqué les balles que nous mema on a kunda na kufa mutu selenga kokufa zalaka te mutalinga kaliwa zakate soko moni ke libale zoke no mema ona kunda poke ne kokufa tika na yo Bible lobi ke soko moni ke liso memisa koma sumu dokona yango sa nini bwaka na changer discours na zaka na discours wana les discours de nos ancêtres les discours de nos parents ndenge ba edika biso mais mokile lelo changer tellement mibale lelo baloko banyoka mibale lelo ba makambo mabe mingi yango wana nga pe na changer na nga discours na lingi muto kufa na kati libala te soki libala wana eza malamu te soki libala ne pesa milio te kokufa na kati te na changer maloba na bongoli maloba na ngai na bongoli maloba kokufa na kati ndako libala te abi mama soki na vanda na libala oyo na kanga motema. Après 16 ans de mariage, ceux qui n'a vanda qui maman, ceux qui n'a pas salama bien, ah maman ni tout, notre deuxième maman, mon akita mon thème, mais là vraiment maman, oh yo mo bala salinga, oh penzanze maman, oh yo salinga etikali elembo, na motema, na kobosa na te, ngai na koma na nga lokola moto, baswaye na nyoka, abanga bokila te. Tongo pokwa ngai kaka losambo nasenga bolimbisi nzamba limbisa yo mbala tuku sambo na sambo mbala tuku sambo na sambo oh oyo salinga etikali elembo na motema ngana koma na ngalo kwa moto baswaye na nyoka abanga kasusu bokila te na koma lokola moto baswaye na nyoka abanga bokila te moi c'est après 16 ans de mariage abi maman Nitu mobali tozo vana na mobali o mama mobali ya bali ngai mariage coutumier kande boyebi mingi ba mama batusuka ka batumi parce que na mariage coutumier balinga mariage ya mérite abi ke soki na kena mairie soki boye na kozo so ba droit na ngai te lokoso moi ba mama tozaka nango moi ba aide ki ba pesa nga ba aide boyebi yango bien binonya surtout abi maman Nitu boyebi biso alors bi maman Nitu yebi biso ba soignant de tozaka boy tozaka na salaire à bien surtout so zo sala ba heure na yo ebele soko za sa ba bino boîte bosaka musala ya l'hôpital na pesa bino respect mingi en tout cas respect na bino nzamba zaka na bino pambola ka bino na musala bosala ka vraiment ko sa na hôpital ko sa nzoto ba c'est pas donner à tout le monde alors bi maman la ngala yebi sio musala ngala zo sala na zo ka salaire na nga bien 2500 2800 le mois pour na za mo moko bosseuse na sala ka penza musala maman Eliane tango na yaka na mbongo na ndako mama mobali mutajira kambongo bolanda mobali ndajira kambongo tango mbongo yaka na ndako na tika kana nga naza mwasi lokoso te na loko basi musute ke nazo ka mbongo na kendo somba boy na sala bona te mama nga vraiment na ki mwasi mo ya limemia mama na ngai mwasi limemia
ndenge naza boye nabota bana na ngai mibale mobali pe abota bana ne mibale mais biso mibale ngana ye toboti te mutu na mutu de son côté a 2 enfants ngana yende toboti na biso te na 16 ans o tovandi totikali kobota te mais avant nakutana na mobali nabota bana mibale mobali avant kutana nanga abotaki bana mibale du coup tosali famille récomposée na famille récomposée ngo ngai bana nanga mama batikala na Congo bana nanga baza awa te ben ye bana na ye baza awa donc ceux qui nazwi salaire na longoli mbongo na tindeli bana yanga pe bakoma déjà ba jeune fille bana ba o mutu nazo bisabino aza mukolo nanga aza âge nanga te c'est une grande sœur alobi bana nanga déjà baza ba jeune fille basi bakoli basi babali bazobota bazosala vie na Congo ngala osala vie awa mais vie nazosala awa bano naza na bango awa baza bano mibale bana mobali nanga botaki avant tokutana na ye donc bana mobali nanga baza bana ngai donc nakipaka bango malamu tozalaka bien mama tovandi na mobali pendant 16 ans nde naza koyebiso mama Elia Nitu na investir trop na nzota mobali wana oyebi kaka biso basi tozaka na mo faiblesse moko boye basi baka na faiblesse soko aza na mobali alingi fakabelaka mobali fa pesaka moneti mutu mwa osumba bolingo bolingo basumba mwana mbongo te bandeko na ngai na pesa ta mwa conseil ya muke basumbaka bolingo na mbongo te bolingo ezele ko mwa naturel il faut mobali azala fanatique na mobali alinga yo ezala ba couple ebele ba musu basumbela ba mibali mapango asumbela mobali lopango po mobali akanga eta musu akanga eta mususu na nani comment on dit ça akanga eta mususu asalaka adekonaka muke akanga na mwa impudicité pour na faire taire ye na sombela lopango bazali moi c'est ndako libala déconner pour kaka mobali alimbisa someli mobali lopango asomeli mobali voiture poto oyo mabala poto ezana makambo ebele ya kosakana te bi mama so nazwi salaire mo nyonso eleki nango na compte nanga mais mobali akotia na compte na ye akozwa sango bezodo na mitika kipenzo ka komitika penza na mitikeli mobali mais pona tindela bana mbongo il faut quand même ça papa moi on na tindela bana na tikaki gérance nyonso tout na maboko ya mobali mama Elia Nitu mais mobali asalinga mbala suka ngabi mbala suka ni alobi mama ndenge naza boye na beli obeli na saki accident de travail donc ne naza boye moi na sa su musala na bande ko sa musala ezate siko na ndenge nasala ki ndenge l'état calculé l'état bandi ko futa ngai 1000 € le mois. Or, tant que en bonne santé, na bande ko 2800, 2500. 2800, 2500, 2800, nyonso mbongo mobile azo gérer, mobile azo ke sengo azo ke lenki. Ndenge bande ko gérer mbongo. Ba comment futa nga 1000 € mama, mobile atal ke moi c'est comme ka moto 1000 €. Mobile atal 1000 € moi te mobile bande ba problème. Et comme boy, yo boy, et salaki, et mataki mo sabi bande ko na ngai. Problème nini te on a bande ke musala na za ki bien. Bolingo zaki vraiment kitoko makasi. Sikoyo na komi boye. Mobali boyo ka vraiment méchanceté mi bal. Mi bal ba méchant Mobali alobi na mwasi alobi oyebi te ke y a rien pour rien sur la terre. Tolingana na intérêt na poto. Ezel kambo intérêt oye nango na ye nango 1000 € oyo ti fin de vie na yo yango to vivre na 1000 €. En tout cas toka bona l'amiable. Moi ça bi quoi habillé toka bona l'amiable. Moi ça le bi na bande ko na 2800 lelo komi 1000 toka bona l'amiable. Habito kabwana na biso à l'amiable de toutes les façons ngana za mobali na yo kaka na ndenga coutumier na ndenge pe ya poto awa mira yebi na biso te to amonsa na mobilité. Donc il faut libérer les lieux. Moi c'est à lobby. Sérieux? Ah ben oui sérieux, il faut libérer les lieux. Ngana na zawa moi so na biso bino âge ne bobeza âge ne. Ndeko moi so na zo biso bino za na âge ne 58 ans. Mobali na âge ne 65 ans. Moi c'est 58 ans, mobile 65 ans. Mobile a singi bakabwana na mwasi. Alobi ngane na aboye. Naza pasha. Abinde na aboye na ozo mwasi. Il y a 40 ans. Na obande la vie. Mais yonde ozaboye. Ozo mobali nini oboko bande la vie. Comme déjà produit épuisé. Yo ka mobanda lo bana mwasi okomi produit épuisé nengo zawana nga nazo mwasi mo 40 ans na 65 ans nazo mwasi 40 ans ba azo bisa mwasi bibi tula bazebele
basi baze belé baluka mibali sifika na kotaka na église moko boye ta babando sambela pona ba célibataire na mona bitula na ko pointer ba mame belé bazana bango bana mibali te baluka mibali donc ngande na zawa na kozwa mwasi mususu o to kosala nevi na kobandela vie mais yo ndingo zawana o kozwa mobali bo kobandela nevi neti ngai te donc problème zawana il faut quitter les lieux moi ça le bien maman ni tout chance avant que ne kokota libala pa ya tata oyo nazaki na ndako na nga chambre salon o HLM apesa ka ngai viki nazaki na nga moko HLM apesa nga chambre salon na nga mama na chakango mufuteli ya banda kufutela na yebiso na mona kyango lokola je mama ni tout mobala komi komenase nga ndenge zalaka mwasi ozoloba bon temps mususu ya nango kaka mwa bakanda ekolekezo lekate mama na bimi mama na ye ko banda kolala na salon siko bimisa muto aza na kati ya ndako mbala kata batala yo muningo pesa kindako muninga pa vandi pe bie bambula na mbula azofuta bien na zongi na salon wana na banda kolala na salon bifunda nyonso na tondisi na salon tokabwani na mobali kaka boye na pete nyonso mama nitu na pete pona nini pona asu na salaire te pona komika na 1000 € sur 2800 mobali a préféré to kabwana alobi akozwa mwasi na 40 ans mwasi wa kimusala mwasi ko s'occuper na ye. Donc c'est juste pour vous dire ba maman que il faut ko tala ka mobali nina ko bala kozala ka trop fana ko pesa ka mobali mbongo te mobali soki abaluka baluka na seconde mobali soki abalukela ko balukela yo tala mobali azo faire savoir moi c'est que 1000 € oyo donc moi si muta bande ko bokola mobali 2800 na ya bande ko za 2500 yenda zo bokola mobali asalaka ne kaka temps partiel donc muta salaka eza mwasi ne muta simba ndaku na makambo nyonso mobali aliaka na sima ya mwasi alataka na sima ya mwasi makambo nyonso na sima mwasi po yaka na mbongo muke mwasi nda yaka na mbongo ebele donc elakisi ke mobali azaki penza na bolingo mwasi bande ko tala intérêt azota l'intérêt mbongo mwasi azoya nango posa na ye ezalaki mbongo posa na ezalaki mbongo oyo mwasi bandaki koya nango yango eloko asepelaki nango pa ya ndeko na biso wana ya mwasi yango wana ba mama bosombaka bolingo na mbongo te basombaka libala na mbongo te bandeko wana baze ebele na biso ngai nasaka bemso sur le mariage na yokaka makambo ndenge na ndenge oyo utaka na monde entier ndenge na ndenge utaka na monde entier na yokaka makambo ya ndenge na ndenge utaka na monde entier po eza bato muso vandi olebo oyebana oyebana te oyebani kaka na mwa bato ya moke oyo bayebi ta moso osaka mwa commerce mo boye osaka to osambela na l'église biso ba oyo toa ba personne publique nga mama elia nitu nayebana oyo koyebana ko nayebana sikoyo na koyebana na nga nazwaka bapele tous les jours eutaka na monde entier Australie babenga Canada babenga, États-Unis benga, Maroc benga, Tunisie benga, Sénégal benga, Congolais aza na monde entier na bisi biso bandeko na biso ba Congolais ba partout, Brésil benga, na bandeko ba na Brésil ba benga mama nitu. Basi pe bele binomo ba mama ndebo mesani sa mibali ko pesa mbongo na mibali. O eza ko somba bolingo ba somba ka bolingo na mbongo te ba mama bozo talanga ba mama bozo la nga bozo ka ba somba ka bolingo te mobali kutu ndefa somba bolingo ache yo moso ke vanda wana ko sala ka te ngara kenda ko lukela ko mbongo na lesa ko na latsa wi Nzambe asala Adamu na kati ya mokili asalisa Eva Nzamba tinda nda kutu na mokili asalisa Eva lelo koma mwasi azosomela mobali lopango mwasi azosomela mobali voiture mwasi azosomela mobali bilamba mwa ba petit cadeau to boyi te me ba mama mingi na poto bino moko mutu bomili kili ba problème oyo ozi mobali komola kisembongo okomi ko s'occuper na ye kaka pona bolingo lingi te malili ya butu ekutaka yo moko ba ko sombaka libala te mama ko sombaka libala na mbongo te po mokolo mbongo kozanga yo mobali akosala nini akozwa mwasi muso banda ko s'occuper na ye boyo ka mobali mumba 65 ans yana mibali muso ba mikolo balinga okola te nyoso yombo na mutu ko bongisa loposo kolata kitoko l'homme en costume ana costard nyoso costume wana basi ne mutu basombaka ye moko amisombelaka te basi ne balatisaka ye basi ne balesaka et puis mibali wana banyokola ka basi na ndenge osakana te mibali ba amisalaka propre ayebi ke osale nini
azosala ke yo pe ndenge ozovanda na ye obanda kovanda na ye na kobanga oloba ke so na pesi ete akokima nga mibali bana bastratégie ebele ya kobimisa basi mbongo azovanda na yo bozovivre azaka propre amisala mpenza ke gentleman moko boye ke playboy po banda kobangisa yo bando lenga yo moko yeba ke non ndenge aza boye so na pesi mbongo asengi nga te akokima ngai akozwa mwasi mosusu ifo nasombele voiture ifo nasombele whisky ifo nasombele carburant ifo nasala boye yo moko oza bilenga-lenga oza kolenga-lenga ntango ozolenga-lenga mobali abi voila azolenga-lenga azopesa nga boye po azobanga nazwele mbanda mobali nde mutu faso okipe na mwasi toza na poto oui na poto toyebi biso nyonso ba problème ya salaire ndenge ezalaka mobali fa futa ndako mwasi osombela kwa kolia mais mobali na kofuta ndako okoki pe kosomba pe biloko ya kolia po lesa libota na yo mobali akoki pe kosomba biloko ya kolia alesa libota ne akoki pe kosombela mwasi na ye elamba akoki pe kosombela mwasi na ye perruque po aza mobali oyo asikoa mobali bamibali ebele baprofiteur na mboka poto baprofiteur bamanipulateur ezala ya ba jeune ezala ya mikolo ba manipulateur ba mibali mingi na lobi te bango nyonso mais ebele baza ba manipulateur ba profiteur konyokola motema ya moto eza malamu te eza mabe sikoyo ndeko na biso mwasi alabi mama nakoma kobela tolobaka na ntango apasi mpe na ntango bisengo jusqu'à ce que la mort nous sépare sikoyo ndeko azwa accident mona mosala akoma kobela moyen akesu mosala eza te tala mobali bavandi 16 ans na ntango apasi atiki moninga na ntango apasi mais ye akozwa mwasi mosu abi akozwa mwasi ya 40 ans ana 65 ans abi o basi baza ebele bafi baza ebele surtout bauta bagrèce baza ebele na kozwa mwasi na kotia na ndako na kooriente oke mosala yo pe soko okendo bala leki no kebala no leki na yo soko kendo bala mwana muke me ngana ngina refaire vie nanga pona nini mobali aza jigolo alingi basalela kaye do alingi basi bapesa kaye basi basalela kaye ndeko mwasi yo pour le meilleur pour le pire ye wana tikali siko ye moko abi mama nazola na salon tina zela moto aza na ndako abi mama kobima pe mukolo nini tina zela moto aza na ndako abima pona kota chambre na bandola na chambre et puis moto nga vani na ndako tamulayi afutaka ndako na ye bien kona bimsembalaka moye pe na bimsembalaka keza te to ape na poto boyebi bien procédure ndenge ezalaka na bamboko ya poto et puis ndako ya HLM mocheki moto azovanda bino moni soto vanda na poto boyebi ndenge elekelaka donc il faut koyeba kosala choix ya partenaire soko moni mobali moko alingaka kopesa ye komesanisa kopesa mobali te ba mama nazobondela bino komesanisa kosomba bolingo te ba mama ebele baza ndengo na basi ebele baza bongo kosomba bolingo linga mobali azala fanatique na yo mobali ndasomba bolingo soki pe na yo kosomba bolingo soko ozosomba bolingo mokolo mbongo ekosila mobali akosala ni akotiko botala moto aza kozwa 2800 akomi na 1000 siko mobali atabi 1000 kaka asoki pe na ye kolia bana nde na Congo na tika suna eloko te intérêt nyonso na manda kozweke na mai asa nini akende yango wana pe na makambo ya libala pe bandeko na nga so bobalanaka en bonne et due forme eza important 16 ans na mobali lelo oyo mobali atiki ete bakaboni ete akei ete boyebi ke mwasi soko aza na susi mwasi afanaka mwasi soko aza na susi akomaka mobange mwasi abebaka susi enunisaka susi ebebisaka mwasi susi enunisaka susi ebebisaka mwasi display ebebaka na susi yango penza tshela mwana loba libande eza kati te susi ebebisaka alors oyo ezokomela baninga yo moto koyoka émission oyo ezwa mayele tika kosomba libala na bolingo tika komesesa kopesa mobali mbongo tika komesesa kosombela mobali bilamba tika komesesa mobali kosombela ba sapato komesesa kosombela ba voiture te kosombela mapango kofutela ba assurance kosela eboye soki anga salo mabe akokatsa bolamu na ote pona lelo to soki wana na ba toujours émission ngeza pona kobebisa te me pona kobebisa te pona kobongisa émission ngeza pona kobebisa te me pona kobongisa ba bela mwana wa muntu wa mufa wa teleja. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki, tatanza mikalo sakumuna nzamba nube chanel bana betu bonso. Bisous, bye bye, bonne journée.